kolala kolamuka eza habitude soki nzambe ala mission na tongo vraiment faut kopesa merci connaître le kosanzola e bozali bongo branché na Sentinelle TV André Kaorse na Paris. Alors nzambe vraiment batela pambola ba séjour réseau de malamu. Merci pour na bandeko nyonso bazobenga émission oyo nazosala ngo naza na nzela ya kokende Allemagne, kokende Duisburg, Frankfurt, Cologne, kokutana na bandeko ya Sentinelle TV oyo bandimelaka nzambe ya proverbe. Mais avant nakende nangi ko partager eloko moko muke ba mama ebele bato ebele babenginga oyo bazo comprendre te. Na Luc 4 na bandana 16 tina 18 Bible des œuvres sabiso Jésus-Christ bandana 1 coup tina 18 Luc 4 bandana 1 tina 18 Bible des œuvres sabiso que Jésus a prié qui 40 jours et 40 nuits après l'ère a outi ko sala jeûne et prière à bimi akutani na diable a zo se fuka melanga na kopeso ko konjunyoso diable a lobeli mambebele belé mais Jésus a répondu que l'homme ne vit pas seulement de la nourriture mais l'homme vit de tout ce qui sort de la parole de Dieu. Alors lelo oyo naye ko dénoncer pratique moko ya lokuta ezali na ba faux ba pasteur ba faux ba apôtre parce que c'est boye ba ke musala proverbe 30 ezali ko détruire misala satana ko exposer yango parce que Jésus-Christ l'a fait na se comportera lokola Jésus na landa bizale la Jésus l'a fait 3 ans durant, il passait de ville en ville, il a détruit les œuvres du diable et il les a condamnés publiquement et il est parti sous la terre pour aller délivrer tous ceux qui ne voulaient pas entrer dans l'arche de Noé. Il est parti les sauver, Judas y compris. Alors bien aimé, Nzambaza malam, Nzambazo visiter biso, tokomi na tango asuka, tokomi na tango yo, Bible lobi, oyo azo sala malama continue ko sala malam, oyo azo sala mabe continue ko sala mabe, mais biso nyonso na suka moto yali lola yali soki muta yebi soki alotaki ndoto nzamba akenda kotalisa paradis atalisa lifelo atalisa nyonso bien aimé eza lokuta parce que ti lelo paradis na efungwama te lifelo pe na efungwama te bato nyonso tu bakufa baza na lia ya repos. Alors so muta yebi soki amonaki Michael Jackson azozika amonaki Pape Jean-Paul de azozika amonaki nyonso ezali mate ya ba sataniste bateau bazoya na lokuta oye bake na Matthieu 7 21 à Tinase yeso azoloba ce n'est pas ceux qui disent que Christ ou na sala ba miracle nde bangwana batu nanga na ko bengana bango na boye bangana note. Alors lelo ba sataniste batu bazana misala mabe bazoya eloko liboso ko koso ki akufaki akendeki na lola amonaki Yesu amonaki lola amonaki lifelo azongi nzambe atindi ye ate ya sango malamu boyele mbongo boyele nyonso ya kobondela pona bino bofukamela ye bosala nyonso tutu etutu. Bien aimé, ndenge na lobaka soki mutu akutani na Yesu akobanga kosala masumu na niveau moko impossible po amona lola amona lifelo amona moto amona nyonso akoki kolinga te kokende na moto. Mais comment yo lobi okutana na Yesu okutana na nzambe omona lifelo ozoyiba ozokosa ozobimana basa batu ozo escroquer batu osali groupe moko yo escroquera batu, c'est-à-dire mutu wana kutana na nzambe te bazo kokosa bino o tokota jeûne à 60 jours 40 jours 100 jours batu wana bango moko bakotaka jeûne te batu wana bango moko ba jeûnera te bolandela bango bien botuna batu batambola na bango botuna batu bazala na bango bazali batu baliaka bamelaka mais na misu na bino bazokosa bino ke bazana jeûne et prière ezala maman olangi ezala batu wana nyonso tout oyo baza ba spécialiste nango soki boke na Paris ya pa mbuta lombi na restaurant na akoyesa bino ba pasteur nini bayaka kolia soki botali ba air bakenda kolia kuna botali na église bayebisi batu ke non biso tozaki na jeûne et prière. Bien aimé, kolala kolamuka eza habitude te nzambe atindi biso awa toya ko dénoncer œuvre ya Satan tozoya ko dénoncer œuvre ya Satan po batu na nzambe ba oyayi ba o bazana oreille spirituelle babima na buzoba babima na masanga oyo eza bandoki balanda proverbe te nga nazana tina ta mundimi moko te ya yoko mundimi moko te ya liziba alanda nga te
Nazana groupe à la moisson mondiale awa ba maman oyo ba koyananga tozana bango na bato nzamba kotindika. Nazana tina te kozwa bato bazaki na groupe ba sorcier, groupe ba miyibi, bato yo ba yebi parole te ba ya ko rejoindre nga. Bato bazo vivre na jalousie, na lokuta na kosona na ba dispute jamais. Mais nazana posa ya bato ba liba kota na lola. O wana nzamba ko toucher bango ba ya. Alors soko yoki mutalobi o nga na jenaki 40 jours, 60 jours, maman 100 jours, maman 200 jours, maman 400 jours, maman olangi, batona nyo surtout. Bakutana jamais na nzambe, ba jenaka pete, bakosaka ba peuple. Alors, sikoyo, batona bazo travailler bango mokote. Bazana groupe ya batu mususu, ba diacre, ba ancien, bazo travailler na bango, oyo bazo accompagner na buzoba na bango. Ba misusu, ba yebi buzoba batona bazo sala, mais bazo zelaka batia bango maboko po bango pe ba kende ko banda. Ba ministère na-bas. Alors, ceux qui ont osali diacre, ancien, batika kayo tambo na groupe batande ngwana, bazo kosa batuke ba jenaka, bazo kosa batuke bazana nzambe, bazo kosa batuke basambela or na butu, musana bango za kotala ba film, kotala ba théâtre, kotala ba film X, kotonga koseka, yo okokende na moto parce que osali na association de malfaiteurs. Orozika pose association de malfaiteurs. Jésus a gêné une seule fois. À ça 40 jours, 40 nuits. Et ça là qui n'a motif, il y a que nous gagner, kopona apôtre, kopona apôtre. Pour Jésus a gagné, a choisi apôtre. Pour abanda musala nae, yango a gêné 40 jours, 40 nuits. Yo mwana na nzambe, ozana tina ko gêner 40 jours, 40 nuits. Prière ya solo, jeûne prière ya malamu liboso na nzambe, eza 3 jours. Parce que 3, ils allaient chiffrer la résurrection. Nako sepela, mouto a gêné 3 jours, nako lukanzambe. Mais si vous avez déjà moutabande, ça veut dire gêné 40 jours, tu gêné 60 jours, tu gêné 100 jours. Batuboni bakufi na combat spirituel. Entre temps, yemoko, olangi, aliaka. Bomoni ba témoignage, batu bazo funda ye, ba leki na ye, tata mo mamoko, ozana ba vidéo na nanda. Alors, esprit à iniquité, et ça déjà na kati église, ils ont agir. Banganga bakoti na kati église banganga na le bazoya na ba miracle bazoya na ba témoignage ya lukuta lelo na Kinshasa ba pasteur bakoma azosala croisade akena malweka afuti mutu $100 mutu wana eko bimao amona kate mutu wana eko bimania koka babondeli pona ye akosi miracle c'est-à-dire pasteur andengwana abomina mutu wana kondimana ye bazaye belé tozana bango tozotambola na bango tozomona bango. Alors na kati ya Sentinelle TV na kati ya petit déjeuner toyaka ko dénoncer misala satana po te bana na nzambe ngai awa nazolinga bato nyonso tu balandakanga mais ba oyo bazana oreille spirituelle ba o bazana entendement spirituel ba o baza bana na nzambe ba comprendre que non proverbe mission na nzambe pesa ye ko dénoncer l'œuvre du diable ko dénoncer ba sa pasteur sataniste pona ko bimsa bana na nzambe na boumbu pe ba kota na bonzambe. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour délivrer les captifs. Dans Luc 4, dans 1 18, Jésus a dit la makambo o Esaïe 60 loba. Moli mon nzambe, ezana katinanga, itininga na ya ko délivrer ba captifs. Tozana ba captifs e belé na mangomba. Ba kenda l'église, ba yemba ba pesa kadim, ba pesa offrande, mais nzamba za kunati. Bible Zoloba, Lazare, dans Jean 11, dans 1 40, et Lazare, c'était l'ami de Dieu, l'ami de Jésus, il mangeait avec Jésus. Mais Lazare a koufi, Jésus a dit Lazare sort, Lazare a bimaki soutien parce qu'il était lié. Lazare a autant parce que Azalaki lié et il sentait mauvais. Les lopes dans l'église, tout ça n'a pas de diacre, pas pasteur, mais batambola rapport. Baza lié, bakangami na muumbu, bakangami na kindoki, bakangami na kindumba, bakangami na songi, bakangami na mitema mabe, bakangami na likunia. Lazare, bien que Jésus a ce qui est, azalaki kolumba solo masumu, solo lokuta.